akomi chômeur bote bajuge wana bango baboyaki koprete serment bango baboyaki te meme balobi na bango boprete mpe serment te Ramazan Shadar oyo azolo koto faut respecter mesures d'hygiène au chef de l'État Novaki. Dès tokolonga bokono oyo satana tindeli biso na mboka na biso. Mais aussi tolongi bote bote. Parce que biso moko toza balo balongi. Bomi beta na maboko cher komba. Fachibe. Cher combattant tant tokanga ka fachibe to. Nayokaka elengi moko ekosakana te na motema bino mpe boyoka bongo parce que la République démocratique du Congo tozali na kimia sur toutes les frontières ya mboka au moins quelques poches de résistance ya banyangalakate na bamiyibi toyokani nous contrôlons mboka mobimba mutu moko te akosa bino seulement quelques poches de résistance ya bao bamesana koyiba baminere bao bamesana koyiba quelques matières pour sepelisa ba multinationaux. Mais depuis que nous avons accédé à la magistrature, chers combattants, ba pays nyonso oyo bantouré République démocratique du Congo babandi kobenga babandi kobanga biso nyonso esengote chers combattants, c'est la toute première fois depuis que le Congo existe. Oyo bomoni mutu ayibi ba minere bakenango na ba pays mususu bakangi bango bazongisi na Congo. Amen. Fatima. Tango bazomona ba américain. Batu lokola ba ambassadeur ya États-Unis d'Amérique Mike. Akomi kolia fofuna pondu alobi ke ngape na komi ko. Ngai pe nakomi nzita nakomi njite kemene ce qui signifie espoir, c'est-à-dire Congo batu nyonso bazo espérer que ezobo kisoko zokaniseke mboka ekobonga te emikali yobo le peuple gagne toujours le peuple gagne toujours yango wana bozomona chers combattants soyez patients avant tokota na masolo ya mboka na biso. Le pays est calme. Tous les pays frontaliers babanda kosakana biso babanda komona armée rwandaise James Kabarebe oyo bayaka na Laurent Désiré Kabila mutu munene wana oyo ojubi du biron moyen yo pe douleur il te passe viva viva mutu wana tango yakawa chef d'état-major azongi apana bango chef d'état-major tango kone apana bango abandi koloba nini na Congo en tout cas batwana baza na armée te armée na bango eza incapable ata ya koboma nini buku mais lelo bakosentir bote pourquoi parce que yo soko aza na moninga na yo pomba yo mpe akokoma nani pomba betama koshel komba biso tokomi na oyo biso komba bapays nyonso nsima ya fatie tokokota na deta actualité toza nango mes chers amis bino nyonso boyebi tokodévelopper mes chers amis pour quelques minutes likambo etali cour constitutionnelle likambo etali Joseph Kabila likambo etali Fachibe likambo etali barencontre au chef de l'état azosala mikolo oyo likambo oyo etali justice likambo etali armée parce que bato babanda koloba ke non aza elilingi ya pamba botondima ke aza mobali tomona anome na armée ya mboka anome te semaine à lundi bango nyonso remise semaine à lundi bakoinstalle bato na babilo na bango nyonso beta mon cher combattant Tomolo bakanga ba
biso na bino tozali bato oyo tolongi mpo nani parceke eza na bakongole mosusu oyo bakima mboka botekaka mboka wana yo kozoko biso à partir ya détermination na biso avec notre défunt père Etienne Tshisekedi Mulumba. Thérèse mémoire que son âme repose en paix. Tshisekedi avant akufa ndenga bandaka masolo na palais na kuna na Pongabi avant akufa mimi sopel mopanzi wana alobi oh peuple congolais prenez-vous les loyaux Tshisekedi Mulumba ba combattant bazokufa tango bazokutana naye bazoyebisa ye toka tuni bango botiki idepesi na ngai ndenge bakombata na bao bazokufa bazoyebisa idepesi na yo ekomi parti au pouvoir esengo te etama osheko ndena ya cher combattant la République démocratique du Congo ba pays nyonso oyo oh babanda komona ke non congolais aza eloko pamba bobanda komona sokoki ata na Chine ata na Dubai okomona bazo respecte nigérien bazo respecte malien bato bazokutaka epa na bango na mayance na solo ya ntaba bazo respecte bango na bapays mosusu mais soki bamoni ke oyo congolais moyen barespecte biso mpo nani parce que bayebaka ke non. Le Congo est dirigé par un aventurier qui s'appelle Hippolyte Kabila Kanambe. Viva! Comment cher combattant, tous à la qui est respecté. Parce que Babanda comment ah, Moutoyo, Ndekonaye, on est pas commissaire qui passe. Abanda Kotonga Bilamba na Tanzanie. Bayawa, Alati Bikumba. Alati lelo Kabila ye abandi kolata pe ba veste ya taille ailobi ke non oh avant na kende nazalaki na eloko ya koyebisa peuple congolais na ite po na changer ba congolais mais na koki na ngai te ye nde biso to changer ye ayaka na bikumba na babote to changer ye mais tango zo sali biloko cher combattant entouré par ma professeur Ocha Bazana Joli professeur Joli Azana professeur Wilanya Azana Banyangalaka cher combattant Moko parti politique Moko nde bobanda comment cher combattant même temps tokendaka na San City bobanda comment cher combattant ndenge toloba objectif ya parti politique dans bafonda kango sur ba idéologie pe makanisi ya malamu oyo kokomema peuple na bomengo mais toyaki komona bato moko bauti zamba bazalaki ba rebelle ba transformer ba parti rébellion na bango et comme pe parti politique ndebo manda komona yemoko Kabila cher combattant na ba réunion interinstitutionnelle ya ba ministre soki yemoko so kambango bato nyonso bazozwa note yo kokanisaka ye mpe azozwa nini note soka azodesine nini munduki Viva! Fatima! Beto! Fatima! Beto! Fatima! Beto! 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 Ok, est-ce que tu vas avancer? Est-ce que sont contents? Mon cher combattant, quand vous avez dans San City, vous avez un mouvement rebelle, une société civile. Bamususu force acquise au changement. Bamususu gouvernement. Biso ba combattant IDPS représenté par Etienne Tshisekedi Mulumba à l'époque na masolo ya San City babanda ko benga biso opposition non armée.
babanda koseka biso bato est-ce que na kati ya barebele boyinde pesa kozwa pouvoir oh bosimba manduki bino lokola bolingi kosimba manduki te moye bosipozwa pouvoir Tshisekedi omulumba Thérèse mémoire ayebisaka bato ke soki mpona kosimba manduki soki mpo eke po tozwa pouvoir il faut totambola likolo ya bibembe ya bandeko na biso wana tokosala ata mokolo moko nde boyaki komani cher combattant lelo oyo ntango Tshisekedi akofi mpo napesa bainformation na banda kotya nano fondation ntango Tshisekedi akofi cher combattant bato nyonso meme barebele na bawa bozomona wana oyo balakisaka biso minu wana bato wana baza bahypocrite bato wana basepeli balobeki o biso mpe tozokoma baprésident biso mpe tozokoma baopposant nde boyaki komona cher combattant bato wana babanda kominimize force ya UDPS tina Genève tokomi na Genève bakamati un grand parti politique lokola UDPS mpo tokende kosoutenir Martin Madidi moto afandaka boye na Camerounais UDPS viva nde boyaki komona envoûtement ezalaki monene à tel point que même Félix n'a pas compris mais à cause ya yonangai tombola loboka ganga ba ndebo yaki komona ndebo yaki komona cher combattant kotelemi pisa takenda kosoutenir failli oyo parti politique na ye yebanika na avenir moko avenir de l'enseignement abu UDPS mokili mobi mes chers amis on sonia modèle ni ndebo yaki komona cher combattant même bandeko bakufi bayebisanga nini parti politique nini oyo bosi bomoni batumbi bato na permanence na bango ezali ndebo mon cher combattant avec notre détermination toyaki koarracher masolo mes chers amis talana décret biso bana ya UDPS toza na histoire bote faut un politicien, faut une histoire autour il y a vert, il y a Lunguila, à Guinée. Vous avez été à la politique. Donc il y a des partis politiques et au monde de beau. Il y a un secrétaire général, comme président. Il y a un IDPS, c'est ça la bongote. Tant que vous créez l'IDPS, et ça la pour instaurer l'état de droit de nos démocratie. Père fondateur, cher combattant, par mon agent de jeunes à Moussika, IDPS vaincra. IDPS vaincra. Les noms IDPS vaincra. Mettez-moi au cher combattant. Amen. Itakwira. Itakwira. IDPS viva. Lelo yo tokomi eloko nini esilaka ndebo moni cher combattant merci na combattant ata film ya Jésus esalaka nini ndebo moni cher combattant na étape toza na bino nzambe asungi biso tozwi pouvoir tozwi eza cadeau bapesa biso ezali détermination ya peuple ko parce que mutu nyonso azalaki na posa ke changement esala nini même moi si à Joseph Kabila banda kolukaka changement esala nini malgré Tibele ceci là mais abanda kolukaka changement esala nini bote ndebo mon cher combattant toza na bino du jour au jour peuple congolais se sentir maintenant dans son assiette parce que tokomi komona lelo nous avons eu maintenant le pouvoir mes chers amis pouvoir oyo ezali pouvoir ya torture te ya konyokola peuple congolais te esengeli moto ami sentir à l'aise moto ami sentir na mboka na mais à l'époque soko osali kaka bonde tobanda koya koranga mpona bima kaka na boulevard ao il faut oyebela babiro te bakenda wa dombolo loboko ganga ba ndebo mon cher combattant naloba napanza à partir ya bisalela mwanza Joseph Kabila mon cher ça va na mwana ba combattant na ngai merci beaucoup zamba pambo
Chers combattants, dès à partir de la détermination nous avons maintenant l'impérium. C'est-à-dire, Tozana, mot à dire sur l'armée. Service non c'est un mot. Et ça n'a pas de fatigue. Tant que pouvoir nous allons paralyser la RDC. Nous mangeons ensemble, nous mourrons ensemble. Mes chers combattants, cette fois-ci, nous avons maintenant un service. Tant que tu es dans l'opposition, est-ce que bateau va courir à biso? Chers combattants, chef de l'État, le pays est très calme. Lambert Maire. Batu nyonso babanda kokanisa mboka oyo ekopela moto. Yangwana nde babanda koyoka ba mususu. Tozana bango na coalition mais bazaka na prophétie ya mabe. OK. Balakela mamabe bote. Oui. Parce que quand nous avons pris le pouvoir, la première des choses, d'abord avant que tout au pouvoir, mes chers amis, prophète Ayebisaka Fachi Beton, okozala chef ya mboka wana, oko diriger na kati ya bangando, mais okolonga bango nyo. Il doit passer viva. Viva. Yangwana zongona na minute to yebika ko Fachi Be. Takola. Nana yebi ko la vice-ministre ya santé, watombo le. Azawa. Nana yebi ko ya vice-ministre ya intérieur. Oyebi bango. C'est-à-dire, tous les dirigeants au milieu de Bangando, mais besoin pour le mais besoin du mort. Mes chers combattants, ils ont une profession au Tokisam. Tant que tous mes chers amis, jour pour jour, tu cotises, tu conguéris. Sécurité ya mboka nyo ndebo mon cher combattant est-ce que boyoka kalisuso na Angola ba bengali ba congolais diplomatie ezana mboka ya Fachibe so qui va toucher un congolais na mboka songolo pakala ba commande ministre moko Fachi yemo ya mon cher combattant ba pesi pouvoir na Afrique vice-président ya Union africaine année prochaine président Union africaine. Cher combattant, tant qu'on a même na Braza, ça sous à l'ingagata qui est de Kosuba. Natalaga Fachibe. Cher combattant. Keba Félix Tshisekedi papa na ye ala kisaka biso politique mais diplomatie to yebaka ngo na kosi ndebo zomo mes chers amis bomonaki Tony Blair oya babandaki à l'époque ko appuyer Paul Kagame soka zalaki homme fort parce qu'il a été appuyé par les puissants, les occidentaux, les américains, mais les chers combattants, Paul Kagame appartient au Félix Antoine Tshisekedi va titre révélé. Pourquoi? Parce que les États-Unis, les pays qui se disent grands au monde, veulent maintenant, chers combattants, récupérer la République démocratique du Congo. Chers combattants, y compris même la Russie. Même les pays nyonso, Russie na États-Unis banda koyokana te. Mais pour na Congo, Russie na États-Unis ba komi bomo. Et c'est ngote. C'est Fachibe. Libérateur. Bomba. Mabe. Mutatumba. Balobi ke biso kolingi tozala na opposition. Parce que makambo ya Nzambe pe kesiri na ya bato. Na Genève
talent ce qui ton nimaka ke to comme leader ya opposition mbele to linga to pouvoir to linga to tika na ba opposant zamba linga kite ndebo yaki comme le chef combattant IDPS vivant. Vivant. Votre attention s'il vous plaît. Ndebo yaki comme un cher combattant Zamba linga kite aye ko lobani victoire. Ina boko umbe tina la transition. Boti que la bango opposition total soki ba kokoka. Est-ce que ba koki yango? Ça change. On a facile. Cher combattant. Sina bandi déjà kokota na matière. Kokota na matière ko yoka sanita. Ayoki. Na kokota na zo kota bongo. Ndebo moni mes chers amis, chef de l'État a commis pour contrôler ma solo Nyoshamboka. Contrôle sur armée, la police, justice, makambu nyoso. Batu oyo tozala ki na bango na coalition, pe tozala na bango na ba coalition. Chers combattants, tant que Félix alobi ke biso je suis en train de tout faire pour que coalition etambola malamu. Ata bakangi kabile lelo. Félix a appuyé Kaganini. Toyokani. Ndebo sommes chers combattants. Tony Blair. Tant que Basolo Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, Bisso. Ndeto Salaba, tout comme un peu grand. Bagagame. Bayori Museveni. Batu Mususo va dire n'importe quoi. Banda comment le bino wana. Parce que chers combattants, Banda comment tango Kabila Zaki na pouvoir. Donc tous les petits pays. Naba Uganda zo kota boya azo kanga ba pêcheur congolais ke na bango epa na ye mutia ko sala ye loko moko awa soko chete mba cette fois-ci mona ngo bote ndebo somo cher combattant ba bandi déjà ko banga fachi beton ndebo monaki parce que ba tous banda ko le pouvoir ngo banda su yango kabitambola mpim non il fallait cher combattant asseoir la diplomatie. Parce que qui fait la paix prépare la guerre. Guerre, c'est comme on prépare par plusieurs formes, entre autres la diplomatie. Félix a tamboli na ba pays nyon so ba créer les biso bitumba. Boyena. Dino bolinda ni. Mukanda bite ngai parce que bona boy. Ah. Ndé loko zoli. Mais yo zoyi ba biso ba gaz méthane. Ozana nyongo na biso bambule bele. Zongi sana mbongo na biso. Si c'est comme ça, mbongo na to sala tabanzela. Donc chers combattants, allez. Rwanda yaka. Yo zolukani nini? Oh, ngai vraiment tala to yaka bona boye tant to yaka to soutenaka nani Kabila mutumu nena wana to yokanaka bona boye le mela. Il fallait bona boye. Bon. Est-ce que Kabila mutumu nena zali susu? Ah oui, ça renya fachibe. Béton. Bokanga bisaka bina bino bosala nini? Allô? Burundi. Ah ngai pena za bona boye. Burundi stampa tu ngai kutu na sala kana na problème parce que je suis et puis j'étais le premier président. Oh, on a félicité la victoire. Et mon cher combattant. Dans Tamboli, Fatia Ken Angola, président Angola, d'ailleurs, il y a eu Nazana Ngai Monia, pour ma tête. Donc on négocie problème de santé. Nazana Ngai Koutou, il y a eu des commandes pour la Banji, on a participé à problème de santé. Ok, ça va. Debo Yaki, comment le cher combattant. Bon, on a que récemment. Armée zambienne et continue à me gueuler na biso. Est-ce que tango yoki basongi? Est-ce que to sanaki makelele? Félix abengi kaka sasu. Yaka. Eh ngai moko na zoya ko. Yebisa Joana ya Zambia ke Congo isa lususu ndenge zalaka ha? Oye komina renya fachibe? Beto. Yebisa ye. Nalingi na ba problème. La ligne nazala maboko pembe parce que l'année prochaine nazo comme président union africain. Alors boye bisela na bango. Bazonga na ligne na ba problème. Bazongi te. La haute diplomatie mais je vais to beta la fachi to tombola le ganga ba. Ndebo mon cher combattant.
Baza. Aussi ton conguéri. Diplomatie frontalière. Parce que tous ceux qui parlent de Congolais, le cas de Bitumbe côté la partie de Bandouana. Donc déstabiliser l'institution. Pour les investisseurs, si l'institution est déstabilisée, c'est-à-dire les investisseurs ne vont pas faire Tony Blair était clair, Barcelone chef de l'État. Tony Blair, c'est l'ancien ministre de la Grande-Bretagne. Ancien premier ministre. Barcelone est chef de l'État. Chers combattants, Makambo est allé bilan. Makambo est allé développement à RTC. Makambo est allé vraiment formation à Bayaya. Chers combattants, Yangwana Bomona qui est aux États-Unis jour 1. Elle était claire. Alors, papa est. Surtout parce que mon cher combattant, États-Unis tango moni va simbi armé à nommer Monsieur John Numbi a commis chômeur. Voté. Hier, Moutabanda comme il est tout puissant. A commis un chômeur. Lombolo. Arabé d'Adam. Il y a encore un moment qui joya. Vite club. Tango fort. Tango fort, père Banda Kassé. Boro, ce qui est maniement ou bien ce qui va nomination est bandi. Il a peine à autres choses. Ayoki Gago. Diplomatie à Félix Antoine, c'est que tu as yo. Comme ça, le roi de Yébana, il a remplacé. Il a remplacé. Fatih Oumelano. Il a passé viva. Viva. Et pas John Moum. Molangi, c'est la mayonnaise. Et comme il y a Kochamu. Moukwa. Mais c'est la justice qui élève une nation. Chef de l'État, Aza coach Yamboka. Mboka n'a pas eu l'équipe nationale. Tous va jouer. Chef de l'État a allé à l'hôpital. En tout cas, la justice. Baomi Balé, Bolongo Bokende na cassation. Comme ça, Bolongo na cour constitutionnelle Bokende na cassation. Félix Tshisekedi Aza garant, il y a bon fonctionnement, il y a pas institution. Moi, je suis là, mais mes chers amis, il doit pas se vivre. Viva! Autant là-bas, un poli, on a la katawana. Bakanisi, il faut gérer. N'engue, Kabila Banda ko gérer. Cette fois-ci, à vous. Les Cambria Kokam. Bango, tango nomination est salami. Bango. C'est là qui n'en après, le FCC, ils ont déjà dans le président. Parce que Jean-Marc Kabunda le dit que Bakosa le Nini. Yo, c'est le nage, mais nage c'est Bandaka. Borna Bangoza Kosinda. Ils sont Zinda, mes chers amis. Bazon pour la mais Bazon Dima. Ndé bon mon cher combattant, juge. Au lieu d'adresser lettre, il y a que Tosengi, tout qui est dans la cour constitutionnelle. Parce que ce recours, au lieu de comme lettre, dans le conseil à magistrature, dans le cher combattant, parce que comme Mukanda, parce que le chef de l'État. Et pourtant, nous avons nommé sur proposition, il y a mon conseiller Bango, chef de l'État, Tali Penza Salini a nommé. Mais pour mon cher combattant, Tango, Bango, Bamonike non. Bon abisso parce que bazala qui na mission ya mabe bote te bobanda koyoka même tango Luamba a démissionnaka a dévoilaka makambo ebele mokonzi ya cour constitutionnelle alobi tosalela mboka oyo mabe mingi ngonge belemi po to changer bizaleli na biso nyonso nzambe limbisi biso nyonso. Mais, chers combattants, Ayebaka bien que Baya et Balewa.
Au contraire, bomba. Ce sont les sujets tous. Bavanda coopérer na Azaria Soubert. Azaria Soubert nde apesi bango mutuma kasi mitala. Botika. Olo bwana te. Ndebo mon cher combattant. Tango à la veille il se sont rendu compte parce que tous ont formé les autres membres de la terre que oh ba juge wana bango baboya ki ko prêter serment. Bango baboya ki te même balobi na bango bo prêter serment ha te parce que basimba ka déjà batoji na bango pe ah loko les avocats ndata bongo mais aussi beaucoup mi ba mikanda en même temps bolingi pe le soir to ndara bongo ba yebisi bango ah c'est déjà trop tard ndebo mon cher combattant ils n'ont pas assisté à la prestation de serment. Ça ne veut pas dire que oh bon moni batouane nde ba bloquer ba boy na bango cher combattant ba banda ko kutu ataba ko tape ba prêter serment mais c'était déjà trop tard. Parce que au conseil de magistrature et ça qui va faire le corps pour la question politesse na bino bon abino abu voilà na tunda ya ndebo mon cher combattant ko sana bino politique comme il est tango baboy ko salela yeme Boutuna Bango parce que Kabila appartient déjà au passé cher combattant 14 chars de combat na yo azaka na ngona kingakati parce que longoli 12 et tikali mibali tous ont contrôlé nyonso kala mingi moto na kingakati wo beta ma cher combattant il de passe viva ndebo mon cher combattant ba juge babandi siko ko centraliser izanga ite mututele nda yebisa biso ke tosala bango te d'ailleurs basi na bango bazoseka bango fort tango bamoni na poko bayeretire bango ba policier bazala na porte balobi ke l'espoir c'est à de pas comprendre ah wana batolandi na biso tunda ya kasenda wa ndebo mon cher combattant politique yebisa ke bino Félix ce n'est pas n'importe qui bino bozo sakana atanga te asala bote le lobo komi koloba ke awa et comme dictature nano bolelité mais boko sala nini cher combattant avant masolo évoluer mbala moko tango bato oyo bisika massacre salama bayoki ke oke justice ezongi na maboko ya fachibe nde bana moko na kananga ba oyo bamonaka massacre oyo yakamwena sapo oyo Ramazan Shadar oyo zolo kotobo oyo nyokole biso wana kala mingi te sapaye kala mingi te umukama Ramazan pani hapo kwa shamba Telewan yao justice ezongi na maboko ya fachibe parce que batwana cher combattant soki bacombattant na bacongolais batelemaka te baloi ya minoko wana ezaka na tine cher combattant mpo na bango balingaki bazala na contrôle sur la justice ya mboka mais le peuple kai toujours mibetela moko cher combattant viva bomba ndebo moni mes chers amis justice ezongi balobi awa toyebi bakomandite ya massacre awa tozomona Ramazan Shadar fois ya kotoyo atubela yeba yoki bongo likolo uti koleka banda kotambolela kaka bokula basese alina kenda Angola na Angola zoyendo koluka nini songa kishaka kendo paralyser mboka na koparalyser te mboka komi na fachibe beton. Nous ne voulons pas des intimidations. On ne peut pas nous intimider. Ils sont refouillés dans le passé de la justice. C'est comme ça, Moussa. Il y a un moment, cher combattant, Bajiji Nyonso, Babouki Mapeka, le bon chef de l'État. Je prends bonne note.
je prends acte en qualité du garant de bon fonctionnement de toutes les heures. Chers combattants, directement FBI, il y a les États-Unis là. Biso tozoya wana siko tosunga bato oyo bazali kokamba agence ya lutte contre la corruption. Tozoya na ba matériel na biso nyonso détectif auto détecté. États-Unis pe elobi ke non kaka département ya FBI te. Biso pe oto mesana ko former bambila na Congo. Wow. Biso moko to former armée Congo. Congolais. Siko ya ko simba Congolais. Mboma nazo. Dika. Tuza. Matuza. Yangwana bomona kichar combattant bomba bomba. Male. Ya mwandansemi ya. Amone le bien. Na félicité, na zoye bisepe opinion nationale pas internationale que Félix Azan nevena. Oya ko simba Félix na kotinde lengi. Botama Congolais oyo kele. Fatima! Fatima! Jamal! Tombola no moko, tombola no moko. Simba Félix Ambalona kotinde endi. Félix Oumelena. Il te passe à vivre. Yangwana boyoki cher combattant. Recensement ils ont bandaka la mingi to. Parce qu'il faut IDPS organiser les vraies élections selon la prophétie haïtienne qui voilà. Vraie élection pour ça le photo bandana recensement national. Balobi localité national. Mais awa na commune à Kimbanzek 8 mois. Malou 8 mois. Barumbu 8 mois. Bandal 8 mois. Lidam 8 mois. Bissens 8 mois. Est-ce que Balobi qui a une élection locale? C'est une élection nationale. Ils sont dans un abysse pressé. C'est comme moi, quand ils savent là. Ou bien, son moi j'avais la 50 francs. Mais la salle est libre. Oh, Maman Dimaki. Ndeko Basile Holong, soki Holong. Après si bango vérité, alobi na bango ndenge ezana. Oh, pour élection malamu esalema, il faut tozer le 2020, 2030. Fachi, biso ba combattant, biso ba congolais, toza pas pressé, toza na posa état de droit ça le nini. Toza na posa social ça le nini. Ba congolais bali malamu. Est-ce que biso toza pressé? Est-ce que to si to lié? Tolingi to banda masolo coronavirus c'est ça le nini. Mbongo ya ko organiser nango élection et kendaki na coronavirus. Soki ba sakani na biso, to ko benga la mer mais ya ko interpréter biso. Jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. Voilà. Il te passe, vivant. Vivant. Joseph Kabila de sérieux problèmes. Délégation Bakutaraki Naye, bien que Tony Kolobate, la CPI. Délégation à CPI, parce que Bakutaraki Naye, en présence, il y a quelques Américains. Parce que Basololi Naye. Il y a pas le week-end, il y a un moko. Liste yango, bateau et sengel, ceux qui gagnent, na kufa na bateau. Ndé besoin de cher combattant, na katia FCC. Jour où on va convoquer réunion, il y a FCC mobile. Parce que les trucs à bateau, Pepe.
Yango boyoka cher combattant, mikolo uti ko Denis Kamba ede. Denis Kimumbu. Batuni ya lobi ke ngai ba consulta ki ngai te poto kende na marche. Na zappé grande personnalité, je n'ai pas été consulté. Et moi, suis-moi. Désolé que les bisopé, mon cher combattant, le bini. Je n'ai pas été consulté. Goïka Sange, quand l'on dit que non, on a consulté, comment ça? Boyoki, Kamba ya ABC, Bangonyo Sobana ya Tata Moko Joseph Kabila, à ABC, Yoko Tokolobatem. Nana négocier la Kayo pose au diplôme, Naïté. Oh! Dès que Yoka Toyoko pèse conseiller chef de l'État, Marcelin Bilomberezo, bote. Baga que non, Gaïna Tigala Botanga na ba école, Oyo ba somba ba diplôme. Boyoki Kengoika Sanja, somba Naïti. Kalamingi te Umukama. Mukamata. Les hommes combattants, beaucoup de Nambokote. Batmoko Imoro. Dès mon cher combattant, tous les pays. Parce qu'il y a un Félix Antoine Tshisekedi. Au Monaka, Simba moi la fédération de l'entreprise, le chef de l'État de l'eau. Ma solo est à la messe. On a croyé parce que Kalemi était cher combattant. Tina Saka ya Semoul, il faut qu'il t'attende à $8. Pour les Congolais, il y a madame Namboka Naba. Dès que vous êtes cher combattant, vous avez la patience. Le Congo nous appartient. Cette fois-ci, Tozo qui est dans la bango, Tinasu, Nasuka. Mon cher combattant, par Moussousou, Babanda qui Kolinga, Bakima. Maman, va instruire mon conzi. Il y a des jeunes. Moutou mon côté, à combattant la louche. Oh, là, quand on a retiré, la sombre, la Yoko Kendogona te fanda. Mutumo kata ko mata ona bichi. Papa. Olo ba yebaka. Yangwana bomoni ba yebi ke eloko ko rattraper bango nyonso c'est d'abord justice. Bango ba manda ko linga justice etambo na malamu. Nde bomoni cher combattant tango ba lingi sika ka boy. Kutu balobi kutu te. Batalika page ya liboso ya likambo ya bokangalo. Atanda konya ba. Tika. Ozo bangani. Kokana tolobi. Nga kutu makambo ya bokangalo zona yebina ngate. Est-ce que batuni yo? Ita passa viva. D'abord mon cher combattant, bato bazaki na manœuvre mabe. Kabila tango moni ke zo simbate. Atindi li passa na ye e simbite. Li passa ngonga mbe na tikala ko nimete aza li passa. Soko telema mwa. Akuba. C'est que ce qui est réellement ça li passa que maman botina no mère wana. Allez, akena mti après ayeko bote Joseph Kabila. Atindi bango. Bazoma le chef de l'État Zaka Kateko. Ndé bon mon cher combattant. Bomonaki ancien gouverneur ya Katanga. Akea kutani. Alia kutana Moïse Katumbi. Bokutani. Omoni ndenge zawana. Il faut to se réconcilier na Joseph Kabila. Yo, on se réconcilier na Joseph Kabila. Bo poto za Bakatange. Kabila tango Luamba a démissionné. Kabila lobi ke Bakatange nyoso bazaba nani. Sikoyo bango bazaba traite. Yo so kende ko traiter na yende. Et pourtant Moïse Katumbi tango tambola yebi bien cher combattant que non ba partenaire na yo bazapel libanda ba yebisie. Félix Akangi Bakadena bisika nyo. En tout cas, yebela. Il faut oser laisser Félix Fobi. Sinon moyen va se retrouver. Et puis il y a des gens qui non, na tamboli, na tuni pe ba tu ba que non, Félix Tshisekedi. En tout cas, à Roberta deuxième bord. Cher combattant. Deuxième bord en combattant colonie. Parce que ah ouais ça tous en la carte de transition sans Joseph Kabila. Mettons au chef. Voilà. Ok. Les messages.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukila par rapport à Évangile.